Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino. Reine d'Angleterre a koufi na âge ya 96 ans après 70 ans de règne à Kinshasa. Carburant ezakaka pasi presque babiloko ebele eza ya côté le mapasi pe mawande note otobana ngo édition lelo. Bozale belé à kolanda biso partout na RDC na cadre ya KNB News, premier magazine et puis une information continue Kasina Lingala. Tout ban édition na biso ya lelo na comportement ya basi oyo bazaka soki akuti bana na kati ya libala akomi kokanga bango bandoki pour o bana wana lokwa bazali ya yete konyokola bango biso na KNB to sali constat wana bolanda reportage oyo. Soki na boti na mobali wana na kozwa mwana wana lokola bana na ngai po nazo sambela nzambe na nga naza na bonzambe na ngai kati na nga na komona eloko moko pamba te na komona eloko pamba po ete ba mususu babangaka mwana komi ndoki mwana boye akoya kosala nga mabe jamais mwana oyo okutie na mobali aza mwana na yo boti okolekisa ye liboso ya bana oyo okoya kobota si po osangisi bango nyonso mwana wana akoya kobikisa yo koleka bana oyo boti soko oyebi ka cadre ye soko oyebi kovanda na yo zuye lokola mwana na yo boti mwana wana akoya kosunga yo koleka mama na yo so yo mama povanda na ba malamu eta ke yo mama ovanda na ba mabe siko ba osungo ndeni. Par exemple, si papa bango akufaki yo siko za ba charge ba leki na bango be ba yana bango siko bango bazui bozui siko boko la bango bien ba osunga yo siko boko la ba mabe moi pe moi ba sunga yo pesate. Donc c'est ça, il faut pas changer oui ça donc eza mukeleza ndeni par exemple yo moi so bota bana liboso bota mbala mususu OK ni ngambala mususu mbala na pe ya osa pe bana so mbala par exemple terme na osa pe bana charge siko yo boko ebo ya bon point moni que et ça bien té. Donc faut la vie, faut savoir vivre, faut vivre. Bon, dans le vendette nini, faut papa faut état que papa za bana no mususu, maman pas za bana mususu, c'est ndé bosanga ni boko bi place moko. Mais c'est ngaka faut kopesa ka maté hein. Kopesa ka maté ya pour baza la ka moko. Et c'est ça. Ezaka conseil kaka donc tout fois conseil ndé mtesa la faut mentalité ya bana y changer. C'est ça. Okay. Il faut que dans la vie, monter à Rossel, c'est ça qu'à moi, nous botité. Moutounion surtout à moi. Donc toi, ton problème est que ça la devoir, on a au moins un jour comme Moutoumoune, n'est pas à la reconnaissance envers eux. Nous ne pas le que tu sunga bande qu'on a sauté. Tu sunga battu surtout au kuti. Donc ce que vous pouvez au kuti, moi na yambanda, faut au sungae, aux années gentils. Moi, on appelle mon akabi non. Normalement, ce qui n'a pas l'élo dans la situation, l'élo n'a commis mutumune, c'est grâce à ya marâtre. Dans le coup, tu as bien marâtre, tu as bien tant sur maman langai. Maman mais osaki maman nourricière. Papa au digne de ses noms. Papa est digne de ses noms. Le quoi beaucoup là été alors muninga salé là qui musala à la vestera. Moi papa va se respecter. Netso ezangai moi nunga na beaucoup qualité. Et din aza mwana ngabe muninga na ngamutu abokola ube mbanda na ngamutu abokola mwana na automatiquement ngana ola ta veste te yende mta ola ta veste na yebsa bango ka ki en sens que mwana nyoso azande modèle kolanda adagio ba koko babite obokoli mwana mbanda obokoli elima non eza ba adage bat balobaki mais eza nzambe te mta lobango ce sont nos ancêtres ba koko na biso balobaka bon obokoli mwana mbanda obokoli mwana obokoli elima mais na lelo pe bana nde bazoko na bonzambe je crois que moi na soki parents o anyo abokolié akozala très reconnaissant nde tozala reconnaissant pas nzambe une des raisons pour les autres la lelo ki bana msu bazana balabala donc c'est toujours comme ça mais ezelo mo pe quelque part pe msu peza côté ya bana éducation bana bazwa ki moi na so azane bien éduqué maman no surtout o akute na papa na e a omonika d'Angleterre a Koufi Kake Betty Namatoi ya monde entier et les kanindengeni ni bolanda position na reportage pour ya KNB.
na page noire toyebake Royaume-Uni bazali na matanga. Reine Elisabeth akufaki mokolo ya jeudi 8 septembre 2022. Abotama le 26 avril 1962, toyebake Reine Elisabeth akufi na âge ya 96 ans na kati ya château na ye. Asalaki 70 ans de règne, sikoyo mwana na ye héritier Charles akosuccédé ye na kombo ya Charles III. Drapeau britannique ezali mise en berne, pe ba hommage ezali kosalama na mokili mobimba. Biso magazine KNB pe communauté congolaise mobimba tozali kokabola mawa na bandeko ya Royaume-Uni. Tika ete molimo ya Reine Elisabeth epe manakimia. Carburant ezali continue kozala pasi na République démocratique du Congo toyebi te tosala nini atako to balobi crise yango kasi bamboka msu bazali organiser awa na Kinshasa pasi pe mawa okokuta ba unité nyonso ya ba mapinga na ba station c'est-à-dire Moura, FARDC na la police bazali ko potana entre ta population pe lokola yazaka na mundu kite moyens wa carburant izati. Pénurie ya carburant awa na ville province ya Kinshasa ezali penza konyoko la population. Depuis quelques jours, population bazali konyokoma pona kovake na ba occupation na bango. Na ba station carburant eza komona na pasi. Côté mususu, carburant ezali kasi ekomi côté Kamanakop. Population na ba chauffeur baleli pe babeleli na micro ya KNB Tolanda. Donc carburant na station eza pas suppose wango. En plus deuxièmement eza que ba pompiste bazo privilégier ba bidon parce que bazo zo mbongo alors biso ba taximen ça vraiment un problème même ya kozwa même carburant. Donc avant zo carburant il faut ajouter quelque chose. Donc si on a 20 litres, il faut payer plus ou moins 5 000 francs ou bien 8 000 francs. Ils ont causé passe à carburant. Le ministre Didier Budimbo a dit très bien que non, moins stock que Zali pour permettre que biso pas servir biso par rapport à Sengela. Mais il y a la station. Dans la station, c'est vraiment compliqué. Au moins de Totondia, donc c'est pour cela sur le terrain, moi hausse des prix côté à carburant, ils ont remonté. Le problème est un problème à carburant. Carburant, ils ont mon anaté, carburant pas si. Ils sont chauffeurs au Kemba, 1 litre de carburant à minute, c'est comme une valeur à 5 000 francs. 1 litre de carburant à 5 000 francs. Du coup, si on a sommé 1 litre de carburant à 5 000 francs, ils sont chauffeurs au problème. Est-ce qu'on peuple? On a sommé 1 litre de carburant à 5 000. Biso moko na munoko na mboka na biso toza na 27 blocs ya pétrole mais to exploiter ngote to selaka ya mupaye ya bonani seki mboka na biso ya kokufa po to yebi de ba chena bango ezalaka carburant bungi pa to kemba matisi biso dans la posa carburant ça ni monana ata ba ko matisa ne ba mesana po to mesana ya ko souffrir na mboka ngode ya souffrance. Mais la station ba carburant parce que to yebite to kende ti wapi autorité ya mboka na biso to yebi ke baba konti na biso mais faut ba rappeler na sima na bango population ezali soki population so kemba na mamba boye ale comme na mafoti population miko ko revendiquer comme ote mais parce que notre boye mi to retourner na ba station mais carburant ali bazo lingote kate carburant 8 000 francs 7 000 exact eurosomba te en plus il faut pas là et comme Ukraine. N'a qu'à Ukraine. Bon, pour mes que 3 jours, tout le monde a plein. Je chauffeur va de créer que non, carburant par moitié et comme il a 1 litre 6 000 francs, 8 500 francs. Comprendre? Et ça passe ma case vraiment au Congo, tout comme tout s'organiser, tout stock à pétrole comme ça pas Kalezalaka pour le leçon et des bisous. Bah tu vas où tu vas Mikonga, bah rapport en Julie, bah Bibois, bah comment faut bah souffrir dans transport même ngaya on a na 8 sawa na virage à biso ya 8 na 9 awa pour na maga boulevard na Temba transport c'est 1000 francs. La lungue on a pour comme marché liberté on a 1000 qui n'a pas business n'a toujours 1000 francs. Aller c'est 4000 le matin comme ça, beaucoup d'argent déjà. Le gouvernement doit avoir moins organisation qui est pour un peuple naïf.
chaque pays va s'organiser pour un peuple na bango pour l'avantage en mboka na bango comprendre et ça bien sûr que le gouvernement en place gouvernement central à s'organiser à tirer stock pétrolier à biso moko national et les intérêts na biso mais ce que tiango to la ka bapaya c'est difficile pour gagner l'essentiel tu vois. Ministre ya hydrocarbures Didier Bidimbu papa tala peuple na yo ndenge ezali ko souffrir na pasi ya transport conséquence hausse des prix à transport en commun. Ba motocycliste pe ba chauffeur mutu na mutu azo taxer ba prix selon souffrance oyo azali komona na station po azwa carburant soki alalaki na station punition nango ezali kokwea likolo ya population bakinwa balembi pe lokola bakomi kotambola makolo bazokoma traiteur na bandaku phénomène kuluna pe eza kolemba te bango bazosala mosala na bango ya kokata se kokata population biso magazine KNB tozali kosenga na ba autorité compétente bakota makambu oyo po ete population ezwa penza kimia na kotambola na bango Kinshasa eleki partout. Lelo soki ozali mutu utilisaka transport en commun ko recevoir azobele la transport à 100 francs 200 francs et comme nango code soki babeli 100 francs yeba ke 1000 francs soki babeli 150 francs yeba ke 1500 et soki babeli 200 francs yeba ke 2000 francs donc ndenge makambo ezali kokendele kokamwa makasi bolanda reportage oyo ya peki ilunga. Otabana zone quartier 1 1000 francs na quartier 1 ok na Sainte-Thérèse 500 tiko mataki mbatire 500 donc soko titali bien na journée mutazo bien na 6000 ya transport zona na tongo 1000 francs na quartier 1 tu siko zo koma 3000 aller retour 3000 kwa 6000 nde ndoko biso to tuna gouvernement donc oyo de ba hausse prix o gouvernement mutatie ou bien bango moko ba recevoir nde ba chauffeur de ba tie. Et puis essence, les hommes monana. Pas carburant, bah ouais, pas les hommes monana. Pourquoi? Augmentation de prix boyer na katana. Ministre il y a transport. Azo mona bi no côté. Transport ils na 500 francs au ministre Tika. Na 1000 francs uti wabi ye ministre transport. Azo mona bi no kwana. Et puis mbongo na se. Prix wana yo na 1000 francs na mbongo zo futa na se. Allez bango bazo mona na bango souffrance auto do mona bazo senga. Au mona mutalobi na 200 donc 2000. Oh kuna lobi no 3000. Et 300 francs yeba ke 3000. So yo qui 200 francs yeba ke 2000 tozo souffrir makasi surtout soko bimi na 5 heures au moins on fouti 100 francs donc 1000 francs mais soko komi kaka oh 7 heures 8 heures ti to koma ba 9 heures wana oyo kaka ba 200 francs mais pour nous que nous on ba 6000 na ba demi terreau ko kisala pe na 10000 na devoir wana ya kolesa bana aucun makolo aucun makolo na place à 20 minutes on sali 4 heures du temps ya makolo donc yango moni rigueur ezalaka nango te. Ah papa tozokamwa phénomène 100 francs soki euteli wapi mpe bandeko na biso barecever na tongo 5 heures fo bima owela bisi na 5 heures oza na 100 francs wana so babisi 100 francs oseke 1000 francs so bokomi 7 heures emati 1500 16 heures bisi ezongi 1500 2000 siko bandeko na biso baokemisa na mpe mibali na biso ki tozosouffrir transport ezoleka ebele na journée boye mutu fa akende ville dépasser ya transport il faut dépasser moins de 6 000 7 000 francs. Embouteillage eza na kati ya ville ya Kisasa na Bokassa partout awa nde tobulaka awa puis ba majorité biso na Bokassa mingi mpona baroulage baroulage parce que ebele bakomi azuma 1000 francs na ye akarantela te simitela kei yakasa makasi ezaka na Bokassa likolo baroulage donc mosala awa bon basala Bokassa apa kozwa mbongo eloko moko te bon basalaka na kati ya Bokassa awa phénomène na cause ya carburant emona na difficulté tobombaka ngo wa mwa 1500 mwa 2000 mpo nini ti olongo awa mc peut-être awa okolonga na 10 heures okomi ki ngasani 13 heures 14 heures oluka carburant mati 3000 francs soko biso mbango il faut laisser pombiste mbongo osomi 10 litres opesi 5000 soko komi na 20 litres il faut pesa 15 biso boya bengana okende nao station neti na minute tototia carburant na mutuka na biso tosomi 20 litres topesi 5000 na demonome topesi 5000 po taso 20 litres ndenge siko yango wana euta likolo nango po tosandeni boso bosomba carburant bon babongisaka makambo eza likolo mpo biso toza à l'aise soko baarrange likolo biso tokomi à l'aise.
Beltexco azali ko continuer ko teka bakaye yao bakaye makasi pote bana na bino batanga malamu na année scolaire oyo. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala l'aise kimambango na ba boutique ya Beltexco okozala desiti responsable bandeko nyonso basungaka bana mpo bazonga kelasi Beltexco komo mesano ameli bino bakaye kitoko babengi bakaye yau ya Beltexco oyo ezali bakaye réussite bakaye oyo mwana so akomeli yango akoéchouve te po ezali bakaye ya réussite bakaye oyo couverture ezali makasi bapapier ezali pembe ligne page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi oyo na magasin na biso ya Beltexco eza na zone monene kosomba ba stock nyonso kolingi okena ba point de vente nyonso ya Beltexco l'intérêt à payer na ba succursale pourquoi pas awa la Kinshasa ba distributeur bosoma bakaye kitoko oyo ezali bakaye ya Beltexco et surtout stylo na biso ezali stylo simba ezokuwa ezokoma bana balingi yango mingi mbongo ekomi ya botangi yo mtolingi kosala badon na baekole ya kosala ba réservation na service commercial en tout cas ba kosala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers ya de la société Beltexco et stylo ko bosana te balobi tango ozali kosomba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltexco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltexco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltexco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Passerelle ya marché la liberté bachaki yango po bato balekaka likolo kasi ekomi wenzeko kamwa makasi en plein boulevard Lumumba on dirait ba bourgmestre na ba gouverneur bamuna na bango te likambo ya kokamwa na kati ya Kinshasa ba passerelle basala pona kosunga population bakatisa makadam kasi lelo ba passerelle ekomi wenze poubelle pe toilette publique. Botala awa tozali na passerelle o ezali na wenze ya liberté lolenge ekomi salite penkele ya kosakana te. Bolanda. Wana passerelle la liberté. Et loko esali pona passerelle koma wenze zanzela oyo ba sali likolo wana. Pourquoi? Parce que bato abando chana se, na bato abando katisa na se, babando somba bango. Baye omona ba fongoli nzela likolo, omoni bato ba mati kuna pona bato bazolega likolo ba somba ga bango likolo. Et loko ezo sala wenzane zala likolo passerelle ba mama na ba bana koteka na se awa, vi ke ba assainissement o ba sala wana ba mama na ba mati likolo koteka na passerelle. Donc eloko yo sala passe eza difficulté nde koti na kati ya wenze. L'espace liso ezate o batu bakozala bakota bateka. Donc moi l'espace etika mike batu bakota bateka ti libanda do ba mama na moye pe bafana na banda bute. Bakomi ti na niveau ba mata likolo bateka bato bakata kuna ko mona moi eloko asombi. Message eza que non wenze oso totali bien espace ya na ciment. L'espace eza na ciment terrain mo ya ciment kuna. Maintenant façon ba mama na bazoteka bazowelela ba plat mais ceux qui batie ba mesa ya bien bakozwa ba mama wana ba memi bango kuna na niveau ya C d'une façon bateka kuna batu nde balanda bango kuna hein yango no moni que non neti boye likolo oyo neti na ba passerelle so tali kuna ba nie hein batu bazosumba biso ba photographe to kombola to donc to kombola ezala nieso siko ba mère wana nde to senga na ba condition moyeza ba mekana ko ya tala même ba espace etikali ya vidéo pour la population ba luka koteka kuna ba vivre bien. Biso magazine KNB tozali
ezali kosenga na burgumestre ya commune ya Masina Toussaint Kaput alamuka atelema pe asala mosala na ngambo na ye pamba te passerelle oyo ezwami na marché ya Liberté ezali kosangisa commune ya Masina pe commune ya Njili na ngambo mosusu tozali kolamusa pe burgumestre ya commune ya Njili Moussa Abdul papa telema mboka na yo commune na yo ezali kokende na kobeba son excellence Gentini Ngobila ta la ville province oyo zali ko diriger lolenge ekomi yango kinbo peto ezalaka slogan tope nini pamba te na terrain eloko ata moko ezali komona na te Kinshasa eleki partout tozali na bulungu to na bagata te kasi tozali bongo na quartier agricole commune limitée Mombele rivière inondée na basalite pasipe mawawana ngungi ya forme nyonso oyo pesaka forme nyonso ya malaria okoki kokuta na monde entier ezali kuna bolanda ba détail na reportage oyo. Awa tozali na commune ya Limete oyo ebengamaka commune présidentielle précisément na quartier Mombele na avenue Sankuru bino moko botala ndenge population bazo vivre na kati ya bafulu pe salite bakoma na bango ba camarade ya bangungi pe ya bandinzi pamba te bosoto etondi na kati ya mai ya kalamu mutu ya kokire yango azalite bana Mombele baleli awa tozali na direction ya Lumumba na pont ya Ipakwana bon basalite wana esali po koma boendeni ezo senga ifale ke bourgmestre na biso oya commune ya Limete ifatambola po eza commune na ye atambola atala amona nanu ye moko matite ko mobota tina kati ya kalamu matite ko mobota vraiment il fallait batinda ne fils que nini ba curé yango ba curé batini tracteur nde tosolo baboye tango bambule ko banda ndenge maye yelaka en tout cas inondation banda ko ezozinda ebele mapango bato ezobukana biso sikoyo oyo azali lokola président ya commune ya Limete mosala eza nini papa bourgmestre tosengi yo oza papa na biso en tout cas sunga biso na esika oyo tala kaka ndenge ekomi mai etondaka makasi omona prince Lumumba kobanda kaka na kapela ti koya kokoma tiboye na munjana mai na mai bakomo mema batu na bapusu tozali na commune ya Limete quartier Mombele bon awa po ezali nano yaka na se na makasi nde basalela yango bon tellement basalite mingi yaka pression wana na mai yango mona esala boye ekangaka awa ezalaka boucher makasi moye eza te na mawa tokosenga bakosala biso basysteme oyo lokola nde basalela po oyo ya bongolo batomboli po emata likolo po mpe batire mpe kalamu po bandako eza mpe kuna bato bazali bana bazali ebele soki ti boye na sebu bandako ezali yango na Limete bourgmestre azalaka te pamba te ezopesa mpenza pasi komona population en plein 21e siècle bazali kaka kolela likambo ya salite liboso ya bandaku na bango yango boko remarqué awa na Kinshasa to ya malaria ekitaka te pe typhoïde ezali kosasa batu tango nyonso pamba te Kinshasa la belle mutu ya kobongisa yango azalaka te oyebi te soki edoxi yao na grand P il faut bazonga lisusu kosensibiliser ba autorité awa na Kinshasa tope nini Kinshasa eleki partout na divers ya lelo TikTok nini ezali koleka kuna mboka ya bana na bana bulanda extrait oyo KNB te proposer bino. Notre président qui est au pouvoir, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite pour une solution immédiate suite à la pénurie de carburant. Donne-nous aujourd'hui des nerfs solides pour se disputer les bus, soit les pieds des athlètes pour marcher en cas de manque de transport. Pardonne les ministres d'hydrocarbures, comme ses propres enfants n'utilisent pas les transports en commun. Comme nous pardonnons aussi les chefs du gouvernement pour tout ce qu'ils lui payent comme salaire chaque mois. Ne nous soumets pas au bus Transco, car dans certaines heures, ça disparaît dans la circulation. Mais délivre toute la population aux difficultés de transport, surtout Banachang. Car c'est à toi qu'appartient le pouvoir de confisquer la Jeep climatisée du ministre de l'hydrocarbure
même pour un mois, pour qu'ils vivent le quotidien de la population. Surtout la dite de Mbosso. Comme na suka magazine ya mokolalo nazaki na esengo ko présenter bino bo continue kolanda KNB News na chaîne YouTube obeti KNB News pe ko mona nyonso ba information nyonso s'abonner massivement kuna pambate ba information ya ngeli ezali ko continuer kuna po awa ezalinde ba professionnel magazine à liboso parce que nous ba information continue kasi na lingala d'une manière très professionnellement qui on a té ba information le kutate kasi ba vrai bimara bio nenge population zali ko vivre nenge politique amboka zali ko leka nenge KNB et pesaka bino ba info awa. Merci à trop. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino